lokola biso boye tokoma ba refuser na mabala ba mibali na biso ba 85 mois non payé mobali oyanga salaka na OCPT afuta makate ya solo wana tata mususu bakoma kolala na libanda ba mama mususu bazonga na bandako ba para na bango oh non non lokola biso tozonga na bandako ba para est-ce que zalaka bongo yo gouvernement bino ba kondi na biso na kata mboka penda bana ya mboka na biso soki ya solo penda bino ba kondi bo bana mboka bonyokola ka bana mboka ndenge wana est-ce que zalaka yo mwana na soki feli wana tozo yoka biloba lobo yo bandi koloba wana keba no ko beta mama banga population bana kanda ba fazer bana kanda ba mame bere bana kanda na likambo yo lingo sala likambo yo lingo sala to linga ngote papa na biso ndeko na biso Etienne Kitsekedi avant aya bakunda ye awa basiri sa makamuna bango malamu soki basiri si makamuna bango malamu te yo mwana na lokola soki pe basi ba pese o mwa male mbongo kuna kebaka na yo to yebi adresse na yo adresse na to yebi yango bana na pe mwasi na to yebi bango keba biso to souffrir na minute nenga na temi boy naza na koli na nga wana na utuko mema na mutu na mama mukolo na bana nga bakoyi ko salisa kanga meti lelo naza ko mibokola ka nga moko esengeli bana babokola ngai na age nga na kokisi cinquantenaire babokola nga moko naza ko mibokola est-ce que za malamu nga na mobile nanga aza na numéro matricule mais na numéro matricule wana na OCPT bakunda ngo ya kosakana mama Sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy, carte illimitée, Formilia Souka. Merci à trop Banatou à Kin, Banatou à Paris. René Abiri, l'homme à la dernière flèche de Carquois de Jésus-Christ, veut dire que l'élo na kiti na bumbu, mais chan nandenga ko saranate. Donc, veut dire que tu peux parler, l'élo zal micro baladeur, veut dire que tu peux solo la na population. Parce que René Abiri a solo la toujours na population. Veut dire que strictir peut makambutu échanger qui. De mes condoléances belé na ba congolais tout bazolanda biso partout dans le monde. Na Paris, na Suède, na Angleterre, na États-Unis, na Nigeria, na Afrique du Sud. Donc, boza tellement ébélé pour l'émission. Là, je dis un très grand merci premièrement à Sylvie Mbembe depuis Paris, Jimmy Bella ou Carlos Cabas ou merci à Adel Djoko Bagudonze. Merci à Ya Willy Moucheni, véritable code mondial. Merci à Kishinga Pemba depuis Kanfoufou. Merci à Nathalie Kamenga, vraie chérie Nakata Paris. Merci à Eloge Mouya, le tout-puissant. Balobi partout dans le monde, Eloge Mouya Mutasi Miamona Maboko, Paola Schengen, Evita Calux, Evita Calux, vraie chérie na Paris. Minga Kolobezalité, Toro Solo la population, tozo réaction à la population par rapport à la décision, tout bazui concernant Ebembe Etienne Tshisekedi Kokita na République démocratique du Congo dans quelques jours. Donc, tozo réaction à la population, et puis on se retrouve dans la Minga Kolobate Ndengolanga, bonjour. Bonjour patron. Bonne santé. Ouais, santé Kimia, très bien. Ouais, étant combattant bazolando partout dans le monde aux anrats sakin na habité soko lobanini par rapport à la décision au bazui togi IDPSP Panzani bazui décision ke ba kunde Tshisekedi na commune ya Gombe yo état combattant na habité soko lobani. Bon état que combattant ils a vraiment dit n'té à pona ngama lobaki non veut faut passer les monuments bâtir liboso en face il y a parlé du peuple pour biso ba peuple jamais trop lien non veut en Hollandais musika Gombe Gombe ba millier moko minimum vers qui jamais
bakunda na Gombe. Faut pas ça pena monument na face à palais du peuple tant que biso ba congolais, tant que nga Ange Sas l'homme noir, le millionnaire caché, bébé patron non lingangote. Nga même nga na lingate que bakunda nga na Gombe. Alors faut pas ça monument en face à palais du peuple. OK, merci bien. Entre Olenga Koina Félix Tshisekedi, nani vraiment ba kota premier ministre? Bon pour nga na préféré à Félix Tshisekedi parce que Olenga Koi azalaki déjà tant azalaki wana face à travail qui vraiment ba tebele ba sepela été. Alors pour nga ba Félix Tshisekedi ba pesa chance. Parce que tant on imité déjà papa ça déjà ba symptôme moi cela veut dire que moi ba alignement moko ezana ba droitier. Alors on a quoi appuyer Félix Tshisekedi. OK. Merci à trop tozoko ba toujours l'événement na biso. Ndeko na biso bonjour. Ah bula lo bango d'abord comprendre que bat bazo banga na bango na ndenga ko sakana te. Tozo réaction papa na biso baza côté kuna. Bonjour papa. Topusana papa na biso akolo batamwa liloba moko dans na cadre balag ya bagara boule. Bonjour papa. Bonjour. Ouais papa bazolando partout dans le monde na Congo mokili. Na ebité sokolo banini eta combattre puis kinois moi na mboka RDC par rapport à la décision au bazui concernant encore ya Etienne Tshisekedi na République démocratique du Congo. Bon, il y a un problème il y a ba congolais bon Tshisekedi ça c'est à Koufi. Hein? Nenga Koufi. C'est quoi to wele susunini? Hein? Tout ça n'a besoin bembe ya comme ça ba kundae comme ndenga mutu ba kundaka. Mais vu que ça problème est allé ba mausolée hein na sika ba kundele na Gombe ndenga ba sa kolobela ça dépend ya famille ya Moué hein na ba combattant mais na ndenga to somonela il faut le bosso premier ministre ba nommer pour le moment. Avant Corée, il faut battre nos premier ministre. Premier ministre. Ce bâtir premier ministre, ah, wana, ndeto komona makambe kozala bien. Ah, bitumba pete. Lelo yo IDPS petozo ka banungu nungu koti ekomi divisé. Na peut sokolo bani pona IDPS. Bon, wana indépendant na yokite. Hein, na yoki angote ke za nungu nungu na yoki angopenda te. Ah, na yokite. Merci bien, tozoko ba toujours tozo réaction ya bande ko moko ndeko mobali bonjour hein. Ah. Ndeko nanga bonjour. 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 Bonne santé. Santé bien. Ouais, tu retrouves à la commune ya Bumbu. Na habité Sokolo Bani par rapport à la décision au gouvernement concernant Kolela Kokunda Etienne Tshisekedi wa Mulumba na commune ya Gombe. Bon, décision biso bana Bumbu ko ozalake. Mone makambo ya mort ya Etienne Tshisekedi freiner pe makambo mingi pour une évolution ya mboka. Soué na biso eza quand même que il faut ba gouvernement apaiser pena pour retrouver solution d'une manière amiable pour conditions et le kamalam. Et alors, ce qui y a l'équipe tous a besoin d'élection salamanamboka pour une évolution. Alors, compte tenu il y a retard nous sommes alors bataille ndeni to ko ça pour tout se rattraper pour l'élection et ça la base pesa soué na biso ya population. OK, kokunda na Gombe. Iza malamu to eza mabe. Bolela qui a trop fort gouvernement et se vestir. Gouvernement et se vestir. Ce que l'État combattant au monde onde. Bon, on a CPL particulièrement parce que na point na yesengi faut à se retrouver na bandroit wana alors ça papa moko oya a saliming na mboka a participer mingi na mboka a tsaki pena vie na ye en jeu pour na lelo de ce qui sont tozali boye pour l'évolution na yep na contribution ya sagesse na intelligence na ye. Alors, n'est-ce pas si nous sommes réservés et pas inaye, en tout cas, tout ce pays, pour ça, nous avons quand même que nous sommes mambangu pour et le cadet de manière amiable. Bonjour Ndeko. Bonjour. Bonne santé. Santé ça bien. OK, réaction nous a par rapport à arrivé à corps ya papa na monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba et puis na ndenge ba gouvernement une décision ya kokundaye na commune ya Gombe na cimetière ya Gombe wana na peut ce ko lobanye ta combattre tant que combattant zo senga peuple congolais asa derrière le Cameroun to zakala mtema okita to za bomoko to kunda papa na sengo ezala ngo makanzela biso nyonso muto ko tika éternellement za na été to za la bomoko ezala ngo initiative bien po ezala ngo mabele partout ba kunda mutu mabele. Parce que Am c'est qui est déjà le plus important, c'est Amamoutou et se retrouver par le Dieu tout-puissant. Donc il faut ça la malam. Pense à ta vie, parce que c'est une éternité. Attends, yo qui ont régné, ceux qui n'ont pas régné éternellement.
moto akoki éternellement aza te. Ok, mais concernant tout le monde est opposant, non Tava Correa, il faut installer premièrement premier ministre. Mais jusque là premier ministre doit non installer. Mais pour le problème premier ministre, bon, nzambe quand tapé saka, nzambe mtastabi saka. Mais c'est que tout ko linga to lingi que opposition a besoin d'évolution. Hein? Na ndenga bien. Bacha Félix Tshisekedi. Et bon linga koy. To ba traître. To ba traître donc ba vanda kita mulai wana mais ba mbrier président so ba jeune. Mais ba ko tsape mwana ntemi. Ah. Wana ba kokwa. Mais tout à fait non tout cause la paye mais ezaka élu de dire cause traître. Te pas banda. Ba la biso aboyi. Pendant beaucoup de temps, ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps de travailler, mais rien ne marche. Mais comment on a pas sa chance de travailler tout à l'heure? Ok, merci bien. Toujours papa la biso à côté. Donc papa la biso. Bonjour père. Botelaka boulot de boulot donc to kotiti na saka. Bonjour papa. Bonjour mon frère. Bonne santé papa. Santé moi mouké. Ok, papa Nabiso par rapport à la décision au gouvernement, Zui n'a pas sur Kolobani. On a la décision au gouvernement Zui vraiment en tant que Congolais, nous sommes mabele. Les bienfaits n'ont jamais été oubliés. Soka salaki malamu, nzambe kape mtazoe baka salaki la mutako jije azalité. Mais na kovanda mulimu wa mutu toujours ba célébrer kango na makambo ya sali soka malamu na mukolo ya pemaki bakoki kotia jour wana ke no eko zala to chômer bien nini na makambo ya salaki, c'est ça. Ok, mais lelo mbutu par rapport à ndenge ba combattre ba lobaki ke non faut battre premièrement premier ministre Tava Correa mais tout moni ilo komo côté salemi mais na place wana qui premier ministre ba ko tsapo lenga ko to pe mwana ntemi et vous allez payer une bonne chose. Bon, tout moni ke toujours mingi bazana cité même mutuku tavani na mboko koko zoye ata mbusi musalo malamu mais bango bavani na bisiko bambule belé mais changement ezalité olengango ye bapesa ki société à transport ti lelo babisi mususu panzana na nzela alors c'est rien où ils go marché alors mwana nsemi bon yekoki kozala soki ezali ye nzambe ne mutapesaka usibabi pouvoir nyonso te utake pa ya nzambe uko kenete ko no na ka mutu na makasa koma wana kenga boye baza komi ye bapeke ngaso na zwango na komisa mboko yo paradis bien nini mais tozo senga kaka nzambe tata na likolo acha muto ya yapona seke mwana nzambe mutakotamsa mboko yo malamu mais tozali kende tozana makila na maboko ata kotia ko simbate c'est ça. Ok, merci bien. Tokomi nabiso vraiment presque na souka ya interview nabiso mukola lelo de treka kozora mutu moko pour clôturer. Donc veut dire que soki ba maman ba lobité veut dire que ba maman ba ko inabiso parce que ba Sylvie Mbembe bazolanda biso ba Adel Jogo ba Goudanze le tout puissant ba Nathalie Kamenga ba éloge Mouyaya les bulldozers de ya batutu ya mbongo veut dire que ya kangara danki éloge Mouyaya kangi danki ya longoli tous les patrons ya Willy Moucheni véritable code mondial. Maman nabiso bonjour. Bonjour papa. Maman tozo monoza na kanda ko saranate parce que ba maman binonde batu bobota rabiso, ba maman nde ba bota Etienne Tshisekedi, ba maman nde ba bota ba premier ministre Badi Banga, ba maman nde ba bota ba konzi na ndenga ko saranate mois de la femme. Maman na ebité soko lobanini par rapport ya ba décision gouvernement zui pona kolela papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Papa ba décision ni tozwa. Moi na benda ba français milaya te pona koma na niveau wana te. Biso nde to yale kaka o biso to mona. Gouvernement oyo ebongama bien. Ba sala makamu na bango bien. Bango ba kombata ba batele makaka nesika wana. Biso population to ana sima na bango. Pona nini bango ba konjina biso bali koyokela biso suscité bango bana na bango na minute bazotanga na ba poto wapi ba ya biso ba koma ba fazer ba kuluna ba mama lokola biso boye to koma ba refuser na mabala ba mibali na biso ba 85 mois non payé mo balo yanga salaka na OCPT afuta makate ya solo wana tata mususu ba koma kolala na libanda ba mama mususu bazonga na bandako ba para na bango oh no mama lokola biso tozonga
tozongaka na bandako ba para est-ce que zalaka bongo yo gouvernement bino ba kondi na biso na kata mboka penda bana ya mboka na biso soki ya solo penda bino ba kondi bo bana mboka bonyokola ka bana mboka ndenge wana est-ce que zalaka yo mwana na soki feli wana tozo yoka biloba lobo yo bandi koloba wana keba no ko beta mama banga population bana kanda ba fazer bana kanda ba mame bele bana kanda na likambo yo lingo sala likambo yo lingo sala to linga ngote papa na biso ndeko na biso Etienne Tshisekedi avant aya bakunda ye awa basilisa makamu na bango malamu soki basilisi makamu na bango malamu te yo mwana na lokola soki pe basi ba pese o mwa male ya mbongo kuna kebaka na yo to yebi adresse na yo adresse na yo to yebi yango bana na pe mwasi na yo to yebi bango keba biso to souffrir na minute nenga na telemi boy naza na kolina nga wana na utuko mema na mutu na mama mukolo na bana nga bakoyi ko salisa kanga meti lelo naza ko mibokola ka nga moko esengeli bana babokola ngai na age nga na kokisi cinquantenaire babokola nga moko naza ko mibokola est-ce que eza malamu nga na mobile na nga aza na numero matricule mais na numero matricule wana na OCPT bakunda ngo ya kosakana mama wana seko komo kosa no biso mama loba ya solo vérité mobile na salaka na OCPT mais matata ponya tongeli biso ba immeuble intelligent wapi yango wapi bango mais bazobike ba komo futa bango na banki mwana loba ya mabeza te po mokili ndenge komi balinga biso nyonso tolata bilamba basoda lokola to telemi na basoda bayali baya okanga baya osanga makambo ebele basala ba boarding na bango basala ba nini na bango biso tolingi bana na biso batanga bien tolingi ba fonctionner pe ba futa bango ba pesa bango ba compte final na bango ba futa makate bana o bazotanga na ba campus wana na tango akala bana babana kozwa ba bourse na bango bazo futama baza bien baza ko épauler ba famille na bango comment bano ya lelo bazwa ba bourse te bano ya lelo bourse mona na kate mwana komi na âge à 35 à 40 ans maman na koka ko supporter mwana kaleso na esoke eza na 200 francs 100 francs mais lelo bana kaleso e koma ya 1000 francs na koka te pona na salaire te yango bana bakomi ko sala makambo bango balingi bako mwana kuluna na njela bazokanga yo kasi kuluna azangi para azana para mais para na e makoki ezate. Ça fait tellement mal. Ils ont ça la passe. Ils ont ça la passe. L'entreprise nyonso etondami na Kinshasa. Ezate ke bana na baba burik. Ba entreprise etondami na Kinshasa a bana wana batanga. Batata na bango ba dépensa. Ba énergie na bango bakata kitongo tongo ko bimaka lere nyonso ko kende ke classe. Ba bénéficier na ngote. Baza na bénéfice moko te. Awa moi de la femme, ba maman ba papa pe ba futa mité boko fêter ndenge nini. Mais tozo vivre na vie ya cascadeur. Cascadeur ezo tinda nini bana ba yiba bakene ko soma ba puta ezo luka nini mwana cascade akene ko soma li puta est-ce que zalaka or que mwana nyonso aza déjà na compte na musala papa salaka tango bazwaka ba papa na misala bana nyonso batiaka bango na liste ya papa po bana wana pe bafuta maka koma bana wana bafuta maka te bazwaka eloko te. Bobiso tu aparato okokandeni nazolo bango pena ke o ezali ke eza ya solo na kati ya mboka esala kabiso kutu na soni ba mboka baninga mususu mama na biso siko na olenga nkoi na Félix Tshisekedi na mwana ntemi batsa nani na ki poste ki premier ministre po kimie ko taramba amo na lobi wana yo so poto voter bango ye moko na Félix na bandi ko sala makama mabe to ko voter eneni pa bandi ko lakisa biso na ba exemple ya mabe tozo mona télévision butu na moi télévision on peut courir comme un ndamu donc horoscope ka so kutani nango ozomona ka buzoba batata mukolo balati ba veste na kata ya télévision pe na kata mboka mobima mokili momba bazomona bango mais bazo sala ba discussion moko o ezali ke impossible batata bazwaka conclusion mbala moko mais lelo bazala na discussion lobi bazala na discussion lobi kuna conclusion ti lelo bana Tshisekedi akufa solution emona na kate ezali ka moko ya makasi te ezali ka moko makasi ezali ka moko ya malembe penda ya muke o ezali ke ba agir mbala moko pe esili mais bango ti lelo bazo discuter ka po ba annoncer ba tia premier ministre po batu ba lia bien ba mela bien bazo kokango te est-ce que ça ni ezo bloquer Senko ni ezo bloquer bango ngana koyi
koyeba te po secret eza ya bango. Secret eza ya bango bazopesa bango ba mali ya mbongo butu na moi. Biso tozozwa eloko te. Oza na $10,000. Oteki eloko ozozwa bénéfice ya 200 francs. Entre-temps na ndaku na oliaka 10,000. Est-ce que eza normal? Banjera nyonso wana basi bakangi. Ozo bimisi eloko lokola $2,000. Ozo bénéfice ya 50 francs. Entre-temps na ndaku na oliaka 20,000 francs. Oko se retrouver ndeni. Pona nini? Or kata na sera mobutu tozaki bongo te, na sera mobutu mutu na mutazaki na capacité na ye. Na sera mobutu mutu na mutazaki na capacité na ye. Mususu azo vivre na niveau bureau. Mususu azo vivre na niveau commerce. Mais commerce on ozo sala oza ko se retrouver nango. Mais lelo commerce toza ko se retrouver te. Bana na biso ba souffrir. Bana na biso ba mona passe. Ata mwana mokalo bake azobia na Kinshasa ka zo mona passe te azate. Mais bango bazwa bana na bango batinda bango na mboka musika. Lobi bana wana ba ko coloniser lisu bana na biso. Eza malamu te papa. Eza bien te toana kana alikamwana ndenge tozabwe mite mese komiti na suka to ko kalisuko koloba te to kalisuko sa eloko te. Ngana olinga ta nzambo penda soki ya sola azali. Akitisa kana na biso nyonso na mokilo to kufa comme ça mokile comme à diesel. Po ba lekisi ba lutisi. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Sylvie Mbembe Gelor Mbembe, merci à Eloge Mouyaya, ya Willy Moucheni, véritable code mondial. Merci Nabino Toubo Linga René Abiriatro, merci à Papi le Prince, merci à le fidèle de Weranson, merci à le président Hugo Malongi, merci à Papa Chéri Lebin Adam Motopamba, Papa Chéri Souverain, merci à Roger Ngandou, merci Nabino Toubo Linga René Abiriatro, merci, on se retrouve à la prochaine numéro, merci, bien bye. Cette émission est sponsorisée par Papy le Roi, carte illimitée, Formilia Souka.